Eye, nini lisusu Toronto City VIP de Maluku. Eye lisusu Banaki, Bana Braza, pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku. Na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto. Olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia. Olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku. Eye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20. Na telo moke ya papa Wana poto, ba diaspora nyonso. Olingi s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te teka ba espace kitoko. Toza 5 minutes. Yamai. Matuni. Talalo bansa mutema. Yoko koma place oza ndenge nini. Yeah! Tolonga. Kolongwa place Lazare. Fiomo na presse. To paso la nzela. Talangai. Muninga. Mongwa mukie. Menafanika wana. 20 sur 20. Olingi oliambisi. Ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Awa tozana mbenteke ndeko oyo ya mobali bozomona bakangi ye na la police za lokola liboma bakangi na biloko nyonso oyo mais ce qui est étrange ba découvrir na kati ya biloko na ye na ba téléphone na ba numéro ya téléphone na ba carte na ba revolver na ba revolver ya jouer. Donc, comme on a eu, police a suspecté Makasi. Na koloba mingi te bande kobota la kaka morphologie. Oyo na biso ekokanite. Bota la kaka morphologie bandeko. To sambela Makasi pona mboka. Donc azara babiloko ebele. Babiloko ebele. Ndeko ye wana bozomona kuna alobi azamutu abandundu ya village Kisantu bandeko kokamwa mutu alobi azana bandundu village ya originaire abandundu mais ya village Kisantu kokamwa nyonso oyo eza ba objet na ye ba numéro oyo abengaka nyonso oyo bozomona eza ba numéro ya bengaka azana ba carte nyonso oyo ya ye moko ba découvrir ye ba carte oyo abenga Lubumbashi na 20h. Donc papier oyo bozomona bandeko eza ba numéro ya bengaka na ba ville na ba air oyo ya bengaka yango abengaka monsieur oyo na 12h. Papa loba Lubumbashi abengaka na 20h. Alors aza très suspect. Na Congo central Congo central yango. Alors bandeko bozomona oyo kaka ndenge totalaka na film eza ba schéma ba plan ya incursion. Donc bandeko l'air est grave babiloko aboye. Ce qui m'étonne, ndeko yazana ba carte de lecteur ya batu mususu. Qu'est-ce qu'il a fait de ces personnes là et banité?
Donc l'air est grave. L'air est grave. L'air est grave.